Kilongo TV. 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 Kilongo TV.
longo nanga toke na mutu na kola na kinya oyo kekelaka bongi nanga okolongisa tanango Alléluia osanza Galaxina Galaxina aina kochema aina motema moyo bimba sala sapena aina koyemba kino nasuka ya makasina kayo bongo aina kochema aina moyemba moyo bimba sala sapena aina koyemba kino nasuka ya makasina kayo bongo Acclamons Jésus. Le Saint-Esprit nous a dit, bien-aimés, que ce soir est une soirée de délivrance. Pourquoi n'alléluia, pourquoi il y a beaucoup l'ami. Nani yaki na sujet de prière moko pourquoi n'alléluia. Tala ndenge nzamba zo sala yo bolamu ko banda tango yo so banda ki ko gumba melaye tango bande ko bazala ki ko kamba biso. Pourquoi n'alléluia za lokola ba pourquoi nyonso te. Banda ko tombola maloba yebisa molimo mo santu sala oyo kana kipona ngai na poko oyo banda ko tombola maloba soki ko lingi obeta maboko lobango sala yango alobi akopesa batu makasi yako endure ba épreuve kaka te mais azopesa yo makasi poko na lelo yako bima na situation wana lelo azopesa yo makasi obima na situation wana banda ko beta maboko yebisa ye merci pour na oyo prévoir pour na bomo inanga poko na lelo merci Jésus.
na Yosefu atana boloko na yebi na kolonga esanga makasi esanga makoti esanga mayele kana salela Yahweh esanga makasi esanga makoti esanga makasi esanga mayele kana salela esanga makasi esanga makoti esanga mayele esanga mayele kana salela Oye, mi mama.
makasi nasengi makoki esanga mayele kanasalira banda kobetela Yesu maboko mpona mvula oyo betela ye maboko mpona mvula. La Bible déclare en toutes circonstances rendez grâce à Dieu. Banda kobetela Yesu maboko mpona mvula oyo yebisa ye mvula oyo ezali pamboli na ngai, mvula oyo eza délivrance na ngai. Betela ye maboko mpona mvula bien-aimé asalaka nyonso malamu na tango. Betela ye maboko yebisa ye merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bessaye merci de la soirée action de grâce. Bessaye merci. Le Bana Yesu merci pour l'envoula. Le Bana Yesu merci. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel. Tu es vivant. C'est toi le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons. Et derrière mon pauvre bien-aimé. À son mérité à vous. Les bazars à la machine. Oulia Bassanta. Kilongo TV. Bonjour maman Pala. Bonjour, bonjour. Oni milulu lelo zole la kande. Oh, eza fusuka. Nomba matanga mpula oh eza nomba lipambo liponanga. Dieu au rendez-vous bien nommé. Yo oyo zanga ki etalio. Mais moi je suis là. Zamba pambo la bino. Initiative ya Fondation L'Homme Mwamba. D'abord initiative yango sayonde. D'abord que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Papa l'homme Mwamba. Zamba pambo la ye. Lelo eza mokolo malamu nomba ya bato bakopambwa maawa lipambole zozongela nde papa l'homme. Amen. Zamba pambola pour l'initiative. Merci maman Pala. Ngana lukosi mwande to sala to solano ya la. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la fête continue toza awa na Athénée de la Gombe. Bandeko bazo belé, on va faire quelques interviews. Je pense que vous mon andeni tozo leka. Tona maman Msokoto. Voilà, bonjour monsieur. Abongi na nkembo. Bonjour. Ouais, faites les deux na concert. Mosali mvula. Son nom est l'Éternel des armées. Ezala signe makasi mbula o. Banda C'est notre bénédiction. Que Dieu soit. Initiative ya Papa L'Homme Mwamba na fondation na ye. Pourquoi biseni? A continuer na ko. Nous pour la biso bana nzambe a continuer. Diable alingi a humilier biso, a humilier biziki, a humilier basala nzambe. Alors ntango biloko ya boye ekosalema eza mpona kotombola kombo ya nzambe makasi. Merci beaucoup. Voilà, je pense que Tozo Koba, Tozo on a tenu de la Gombe, c'est la CBL, Tozo de la Gombe, interview, Papa L'Homme Mwamba, la fondation a eu initiative Bissoko, je sais que c'est difficile, mais la famille a beaucoup de moyens. Nous pensons Papa Bola, pour le ce matin, les arrêts, Kilongo TV. Kilongo TV. Continuez toi quand on a fait awa, Tozo wana ce qu'on a fait en action rythme Isamu. Aïe. Voilà, bandeko bazo intéressé, toza kaka awa na Athénée de la Gombe. Bandake bandeko bazo sepela bazo bina zemba mama L'Homme Mbongo. On va profiter pour interviewer maman Rythme Samu. Oyo pesa na concert le 9 oyo, le 9 avril na Showbase. Je pense que tozalana okomona ndenge nini ekoleka. Nous allons interviewer maintenant la sœur Rythme Samu. Elle est là à côté, voilà. Bonjour sœur. Bonjour, bonjour. Voilà. Concert à l'élo, c'est mon ezandé. Et ça m'a cassé pour. Et c'est la deuxième fois que mon maman Laure. La première fois qu'ils sont à Londres. Donc, la ligne vraiment, la ligne a épargné mon aïe en fait. Donc, vraiment, la scène est symbolique. La initiative au Papa L'Homme Mwamba Zui. Kopeti a concert pour la fondation naïe. Okolo bani. Non, ils ont le bien. Pour Sunga bateau, ça n'a pas été, ça toujours bien. Donc, ils ont le bateau, il faut pas ça là-bas. Même pas en tant que fondation, mais d'habitude, il faut leur bisogno c'est plutôt ça là-bas. Ok. Il y a besoin d'un concert le 9 avril à Showbase. Oui, bien sûr, concert le 9 avril à Showbase, concert dédicace. Non, il va penser pour Nanga, non, il va penser pour maman. Non, vraiment, Boya est belé. Non, il va penser pour Nanga, penser pour maman, payer au salaire. Donc, Boya vraiment est belé. Billet, et ça n'a 20 pour la cyclotone, 35 pour la couple. So, Bolingui, c'est quelque chose, mais pas billet. Pour la Nanga sur Instagram, sur Facebook.
répondre bino vite. Merci beaucoup. Kilongo TV. Kilongo TV. ezaka kindoki ya diabenda tomboli bato na ye babebisa image ya basala nzambe alors bato bana miso ya molimo nde bazokomprendre saison waza mwana nzambe solo bayebaka toleka na saison moko diable alina koyisa évangile tosalela nzambe na bosolo tozala vrai mpe tozala trop sage na temps oyo mais tozala mpe vrai po tokosala nzambe na vrai nzambe akoepargne na makambo ebele komona bato ebele na concert ya lelo ezaka juste akopesa nzambe merci mpona oyo asali eza baorganisation moko ekokatana te ifo esala makambo alebele mpona lokuma nzambe. Kilongo TV. Kilongo TV. témoignage 21 ans oyo soki mpinzoli etangi ayaka mbangu mpona kopangusa. Alléluia. Aza Nzambe. Kilongo TV. Kilongo TV.
TV.
kala wana tosanje na Yesu vraiment olingi tosoutenir mwana biso na mosala azosalela Nzambe ndenge makomi elobi na biso la moisson est grande ekoyo bivriye ntango bana na biso bazosepela kosalela Nzambe ndenge biso kozosalela ye eza esengo makasi nazobelela peuple de Dieu nyonso baya boya donc mipai na mipai mpona kosoutenir mosala esala nini okuta nsuna mama lolelo Rene Padura, mama baya Mamisa mama, kosala kapela te nzembo mama esale bien. Nenge kutu nasala mwa mamisa senyo, kutu nekula menasa mwa mamisa senyo na Un mot à l'organisateur, Papa Lomwamba. Merci beaucoup. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV.
nalingi oyo osiki oyo kitoko. Papa, oyo senga nani? Oh, kasi na kani ya suki. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Oh, papa okatinga suki. Tena defisi. Okatinga suki, omona kwa singa babani papa. Okoni singa babani singa babani. Nana defisi. Omona kwa singa babani. Comprendre yo. Okona suki na nga papa, okatinga suki, okona suki. Okoni suki na nga na koni. Tena babani. Papa okona suki. Kaite mama. Okona suki na nga. Oh. Okona suki na nga. Okona suki na nga. Mama, okona suki na nga. Suki na nga kiboete. Suki na nga nekoni. Na yaka salisanga senda salinga suki. Akomisinga mabani. Akomisa mabani ndenge nini? Akufuta suki na yaki bien sasa na senda suki na nga nekoni. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tanga produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille pour le lebi produit asali suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki ebele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty,